et cause à la peine non libolo ya maman soki komi polele mais papa azoko takaka boye moya okota libolo ya maman mais ezakaka bongo te ndenge lobi ete nini esalaka ete mobali oyo azana e makasi te ndenge nini esengeli en fait lelo tozoyembela bino docteur Hakim oyo azali docteur moko akenda sango na République démocratique du Congo. Lelo tozoyambela bino ameka mpe ko expliquer biso na makambo ezobomba couple lelo okomona ovandi na mobali boye mobali akimi okomona pe ke ovandi na mwasi boye mais moi ça sali nini akimi. Maintenant là on a besoin de savoir problème nini ezosala ke ba couple problème nini ezosala ke ba couple bakabwana. Et puis question na biso liboso e préoccupé biso sali vraiment pas si o ba maman atinde biso ya koyeba nini esengeli mobali fo asala soki azokoka kosepelisa mwasi te. Tozoyembela bino docteur Hakim en direct. Bonjour docteur Hakim, ozolanda biso en direct na kati ya Sheraton TV. On s'est présenté pas ya bato bazolanda vraiment c'est DM l'international de Toyambio depuis Centrafrica. Salut mbote pe Sheraton DM TV DM international hein? Donc nakati ya Sheraton TV eza wabino docteur Hakim Kambala. Donc merci beaucoup na pesi pe mbote bandeko nyonso oyo baza kolanda biso na monde entier na kati ya Sheraton TV eza wabino docteur Hakim Kambala coordonnateur ya ba cabinet docteur Hakim Shebi José oyo tozali esika wapi na Kishasa tozali na avenue Vivi numéro 32 entre Arrêt Mabaya na Maison Mbungu tozape na rond-point Victoire avenue Kelemba A9 derrière Acropolis Bekatef tozape na Lubumbashi na centre ville na avenue Manyema après église ya Viens-et-Vois tokangami na Néo Apostolique tozali pe na Kolwezi na okoteli na rond-point Mwangeji toza na avenue Mandrandel en diagonale na église ya Mama Olangi combat spirituel avant école de Souro Emiwe na Kolwezi babenga ngoma somo ya babubu tozali pe na Fungurume avenue ya banque ya BCDC en face ya Hotel Paradiso 3 pa mapompe ya mai tozali na Goma na okoteli na tozana en face ya entrée ya ici na route 1 km témoin en diagonale na Nganda mon village tolobi cabinet docteur Hakim Shebi José to traitaka ba maladie ya ndenge na ndenge mais batu mingi balingi kokotisa biso bakanisa kaka cabinet docteur Hakim musala na ekaka kovimbisa bagoro kokomisa ngo milai ezali kaka pona kovimbisa masoko ya basi de kobongisa libolo ya mama mais eza kaka bongo te ndenge lobi ete nini esalaka ete mubali oyo azana e makasi te ndenge nini esengeli kosepelisa mama il faut koyeba keno mama DM international na kati ya Sheraton TV tolobi ete makambo ezali kilikili banano cause nini ezosala bongo est-ce que mama nde aza na problème oyo esali keno papa akoka kosepelisa ete est-ce que ezali cause ya inflammation ya prostate po inflammation na isale maka na ba mibali nyonso a partir ya 40 ans prostate ezwaka deja ekomaka ya kovimba isala inflammation est-ce que eza cause ya papa soki eza cause ya papa biso tokolanda ko traiter cause ya papa soki ezali cause musu ekozala peut-être ba hémorroïde ba infection hernie est-ce que soki eza cause wana toko traiter nano hémorroïde ya papa toko traiter nano hernie ya papa toko traiter nano prostate ya papa solution kozwama na ndenge sengeli. Donc il faut koyeba nano cause wana nde kotinda biso ete tozwa solution po papa azonga malamu akoma na bopikiliki pe bokundu banzoto ndenge tolobaka wana. Donc akuwe na nguvu ya banaume mobali donc mwasi tango tobalaka ye azande kona yote ayekaka pona osukula yo bilamba te ayekaka te pona obongisa ndako te mais aye pobo sepela. Donc il faut que le mariage soit consommé. Donc tant au papa azo simba mama pendant que to sala rapport sexuel wana mama DM international eza bitumba. Donc eza na mibali oyo koyoka ke no oh non wana za congolais ba congolais baza makasi omona na ba sud africaine balobaka ete mobali ya congolais soki asibio o sentir pena libolo yoki ezo chauffer donc aussi bio donc omona ke no mobali mwasi tango azongi na ndako boye a sentir pena ke no
mibali ya ba congolais bazala pena makasi eza na mibali mususu bazokende donc tango zosiba na mama surtout aza kozwa yete keno mwasi na ngai libala mais omona mususu tango abimi libanda azosiba bato ya libanda koleka mwasi na ye ndako mwasi na ye ndako azoyokela ye mawa te koyokela ye mawa te wana ezaka nde bitumba bosala penake no mama asepela osala penake no kombo ya République démocratique du Congo ekende liboso wana nde musala oyo cabinet docteur Hakim Chebiyoze tosalaka numéro na biso boyebi eza plus 243 84 06 55 760 na site na biso ya YouTube ezali docteur Hakim officiel donc wana nde topesaka sango ya makambo nyonso oyo ndenge couple ekende liboso mama donc bandeko tozozela ba question mususu opposé. Merci na ba fan tout j'espère boyo qui vraiment docteur Hakim a pesi ba détail et puis numéro na ye ya téléphone mutu tout vraiment on en a besoin ya ba détail o eza na 4 c'est vraiment to benga mort hein info o bengi kaka numéro ya docteur Hakim na uti koloba na biso awa numéro na ye pour na rappel bato bakangi te eza plus 24 eza 84 065 57 et puis 60 pour na rappel na bato bakangi te plus 243 84 065 57 60 plus 243 84 065 56 et puis 60 vraiment benga numéro wana bokozwa docteur Hakim pona kosunga bino na ba problème ezali vraiment kotungisa bino parce que today tolobeli vraiment ba détail ya makambo wana tout on était vraiment na moi mukuse ko expliquer komeka mpe koyeba plutôt comment mobali ya koka vraiment ko sepelisa moi c'était il faut ça la nini wana ezaki vraiment c'est jeune abiso ya mokona lelo merci beaucoup pour votre attention et fidélité je vous dis restez branchés sur la chaîne Sheraton TV bon s'abonner vraiment massivement vous serez pas de si ba papa maman bana hein émission abiso ezaki moins de 18 ans hein 18 ans donc bato bazana 18 ans beaucoup qui vraiment kota là émission oyote émission à chaque samedi c'est pour les adultes à chaque samedi c'est vraiment pour les adultes on va commencer à recevoir pour vous docteur tout consort mais pour le moment tous on a docteur Hakim parce que yende vraiment na yebi azara makasi na makambo vraiment o etali ba problème à santé moi makasi et que ça là vraiment bien makasi ya ko s'abonner massivement pour ne pas vous rater ba vidéo je vous dis de cliquer là où on a écrit abonner pour les bateaux et anglais bokiti kaka na kata Sheraton bon mon place batie moi rouge wana o cliquer wana OK likolo au fini place sonnerie za la kangonga moko mona ezo beta fina na oyo ezobeta kotia séance te fina na ngongo ezobeta etali moi croix wana pona omeka vraiment ko rater information te na kati ya Sheraton TV. Merci beaucoup à vous tous, vous étiez vraiment nombreux en train de nous suivre. Merci beaucoup à toi Krizo hein? Krizo depuis Cape Town, qui vraiment il y a Daniel Biscan surtout pour le moment bazar vraiment on a dire et puis là Yannick Wenge je oublie pas Babi Christia Mbulu azola ndanga Biscan surtout azali na bosani lisusu te balobi papa na biso Leon Bikai. Hein, papa na biso Leon Bika et puis là David na Pretoria hein, David na Pretoria je vous aime beaucoup mingi na bosante babi Chris Mankoto depuis hein biso to benga kae Chris Mankoto de Bongo donc c'est à dire à na Gabon merci beaucoup vraiment à Francis Mankoto merci beaucoup à vous tous vraiment vous étiez là en train de nous suivre. Merci. Bon, continuez toujours pour s'abonner, vous ne serez pas vraiment déçus. Balobina Bossani, sous-souterrain, ami cité 10 de Baran, Boza tellement belé, son a bandi lelo. Na aussi lisate, Balobina Bossani, les sous-souterrain Clarisse, Lomoshi, courage à toi ma chérie depuis vraiment Angola, Trésor Lobo, na Bossani Binote, Jenny Muchima. Je vous en vraiment beaucoup. Hein, balobi gili vite là vraiment ma félicitation. Biso tozara pour na loba. Tobi que bientôt là to remela. Et puis là to resepe là pour na bébé ya sika vraiment oyo auti déjà koya. Ah, to fongoli maboko ko fonga vraiment. Merci beaucoup à toi Karine Mokondi. Force à toi la baronne de bonnes choses ma chérie. Bisous. Bon continuez toujours à s'abonner sur la chaîne Sheraton TV balobi mais c'est Mr Touch mutana 36 na kati ya Cape Town. Yayo yango yo. Ah Nelly Tanga. De gros bisous à vous.